Ah osala nini? Bon na yeko lokota mapa ya bangulu. Olobi? Na yeko lokota mapa bangulu. Mapa ya bangulu? Oh moni baza bazo lokota. To lokota yango. Mapa nde epesa ngulu santé makasi. Olobi? Mapa epesa ngulu santé makasi. Libe pesa ngulu santé makasi. Eza ça dépend bangulu. Bangulu mso mesana avant bilei na bango ezala kitoko botima pa. Ba mso mona sama pa donc boko tchana son de blé na masango ba kolia ndenge bango balingeli. Donc mutuna mutaza na ndenge zo kolesa ibwele na ye. Soki poli to tchana ba jardin na biso. Moni ba jardin. Kaka yango soki poli comme fumé. To tchana ba jardin pona ndunda na biso pona ba aubergine na biso ba concombre yon to sela. Baza bazoba na mukili balobi musala ya zobe za la raté. Ah nde to lokota ba oseka biso mais lobi na koteka soso na teka libata na zimbo na otangisa ngana tangisa bana nga na musalaka oyo. Pona ngai na loba ngo ke en tout cas mukonza mboka fallait azwa décision pona ba jeune fille ya lelo. Ya solo wana? Ya solo. Okuti jeune fille na nzela alati soutien yo soda kate soutien na tike mutaka. Oh maman otike la bongo. Posa na posa otambula mutaka la. Pona tali via lelo to mener donc na tali ga sona bien luka compagnie donc yana ba te bele ba skokinga la on point bazo atoma mukedo batika osimba machete ko kata muninga kia de brazuma mukena pa sunga libota na yo kutela o katie olongole loboko donc zuiga oyo zaki nango besoin do bongo ya mabe. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Bonjour, bonsoir, ça dépend R que vous suivez. C'est une très belle émission présentée par votre journaliste Getty Samba. Pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez et ressentez la bon plaisir. Makasi ne bato balingaka pièce bi télévision boyebi kebiso à chaque fois to mesana ko lukela bino ba actualité oyo ba TV belé ba tiaka ngo kate. C'est pour cela que lelo jeunesse ya République démocratique du Congo ezali bongo penché parce que à chaque fois ba relaxa bango kaka ba sima badendo à chaque fois ba relaxa bango kama kolangwa à chaque fois ba relaxa jeunesse makama bitumba kasi biso a lelo toye kolakisa bino kala ingangu kala technique na niveau ya Sekomaf comment population ba koluka mbongo pena yango to découvrir o ezali bongo ba mapa ya futi mais niveau utilité ezali nango awa orozwata kate na kolingana ba mingi te to kosola la population momoli ala la foule mais la foule oyo ba te belé ba zula ngo mbongo. Merci na Christo ya sima caméra pour la Moussa Essa Makitoko toleka. Bango bayenga ba soso pesa ba soso. Oh, lo tsaka na beta isa mapa yako isa poubelle. Mbote papa comment on nani? Ah, comment on a papa qui est? Papa qui est ah tozali wapi? Tozana maya ndunda vers route Sekomaf. Vers route Sekomaf tomoni awa ba mapa ya futi mais bozali ko protéger yango tina nango ezali nini? Ah, tukanga na za éleveur. Tozana betan. Tozana moi baba ferme na biso eza ba déchet de pesa ka bangulu. Pesa ka? Bangulu ba mbisi na mai ore ba boka na ba ravin to lokotaka ngo ponto pesa ba bibole na biso. Mbisi le rappelle lipa. Aliaka lipa. Lipa ya lipo. Lipa ya lipa. Mbisi le ya lipa. Lipa na temps mabata ngulu soso. Ore moya ko sombe tati ko lokota awa to pesa bango. Ah. Oh moni baza bazo lokota. To lokota yango.
Donc esunga bino vraiment. Esunga biso makasi to pesa maman wana merci mingi mais ba pesa on a pas ba kanza ateka ngote. Ateka na ngote. Ngote. Asunga bino. Azo sunga biso makasi. La kala ingangu kala technique bino pe bozwa ngo pona olesa we bibwele na bino. Ozo lesa bibwele ba soso mabata ba mbisi na mai. Alors bandeko o ba jeune o bali ko sa misala te bali ko lukate message na yo e ko kozala ni na jeunesse c'est que mboko ya ba papa. Baza bazoba na mukili balobi musala ya zobe ezalaka te ande to lokto abati baoseka biso mais lobi na koteka soso na teka libata na zimbo na otangisa ngana tangisa bana nga na musala ka oyo na musala musala gezate kama musala élevage na soke poli to tshana ba jardin na biso moni ba jardin kaka yango soke poli comme fumer to tshana ba jardin pona ndunda na biso pona ba aubergine na biso ba concombre yo to selaka. Mais na mona pe ba ngaka soki ba son de blé ba lesaka ba biloko biko sala yango te. Son de blé eza cher mingi to somba yango eza cher to sangsana o pona ko diminuer coût ya charge yazo sunga biso makasi. Mais soki ni amazoli ya son de blé na mapa bokese nini kozala. Bon son de blé eza déchet mapa eza vraiment farine eza ma farine mais son de blé eza déchet eza lokola muta pasoli nguba nde eza auto eza nguba poso nguba eza lokola son de blé donc mapa nde epesa ngulu santé makasi. Olobi mapa epesa ngulu santé makasi. Libe epesa ngulu santé makasi. Ah bon. OK, merci papa. On peut filmer image de la télévision. Mais auto ibi na biso te za loko to boko la banyama. Bo vous filmer lango. Za la to la lo. Mbote mama kombo na nani? Kombo nanga mama Alpha. Mama Alpha tala kamera atozali wapi? Tozali na route Sekomaf pembe na Maya Ndunda. Tozali na route Sekomaf pembe na Maya Ndunda. Tomoni mapa e batu ba lokota mapa expliquer biso vraiment ezali nini awa? Bon mapa oyo baya ko bwaka poto kunda ba rozo esalamaka. Lokola biso to yebela ngo kezalaka pona ko liesa ba nyama, ba ngulu, ba soso, mabata. To bwakela pe ba mbisi na mai yango moni to lokotaka ya bien ya mabe tikali nde to tindikaka po libulu ezipam. Po soki mbule beti bilanga nyonso wana moni edindaka. Biloko kute kufaka biso mona biloko na sa mai. Awawa. So mbule beti. Soki mbule beti biloko neti mbaloto utuko perdre biloko makasi penza biloko ko teka 850,000 nyonso edindi na mai. Ko teka otan edindi na mai. Yango to senga pe mo ba fulu ba matite yaka poto boka na borozo wana to tombola mwa mikala e matalikolo. Siko bato babike bazo pesa ngo bangulu. Est-ce que ça problème to so ngulu bazoli yango? Na problème moko te po eza farine esangani na levure na sukal. Donc ngulu soka liango très bien. Mbisi ya mai pe mbisi pe ba bwakela na mai. Mabata pe to tela ba ona mai so ba soso ba bokola ka pe ya poto pe ba sala pe mélange pour na ko diminuer moins charge. Moins charge. Alors est-ce que ngai to ba ikala so ki so bato ba na ferme so maka mingi yo za ba son de blé. Nebi bo sala son de blé te bo sala ba mapo afuti. To sala la ka son de blé pe. Son de blé saki na ngo eza na minute ko za ba 12,000 15,000. Mais o eza neti tozo zona biso yo ozo mona. O ya mabe nyonso e ko kende na ozo o tozo pona ya moins bien. Poto pesa bibwele. Bibwele. Sangisaka na son de blé wana na nini na ba déchet ya nini. E utaka bralima grèche. Na ba lima nyonso kako esengeli ndenge bateka na ba maison. Ko somba to sangisi. Mama Alpha, sunga siko biso lelo yo zali mama ba jeune fille belé ba osa kindumba na cadre ya article 15. Message nini ko pesa na bilenge oyoyo. Baliko yekola te ba otamsa vie na bango kaka na lolenge wana. Au pesa le conseil au maman Alpha.
Bon, na ba jeune fille ba otamba no yengeza buzoba na ba po jeune fille ki chassa de losoka lalinza lobi atambo na kindumba eza faute na ye. Akoko senga mama mwa 2000 akoko somba ba makina ye dimanche ya déficit tanga okongola mbongo. Akozanga mbongo osomba lipate lipapate lokote donc moyen mobala sakala na ye ezate. Lobi nini? Ba jeune fille sengeli azala mayela sengi papa na bango to mama na bango mbongo. Asombi ata ba makina ye ba bude na ye dimanche a déficit akozanga mbongo akosomba lipate lipapa na ye te elamba te bon po mobali pasaka na ye te mais ntango ozosala eloko moko te omoni ke okoma no utilité oyo akomona ke okoma no aozane utilité hein utilité okoma ne kaka mobali abenge ka poazwa mbongo pona ni poazwa ata mai oyo ba chasser soka ba teka kozwa mbongo ata makala soka ba tanda kozwa mbongo nyoso to eza mbongo ata alobi ke te na lukata mwa 20 000 na somba mukala ndunda na tongo bona lamuki na kangi kuto ko wumela peto keteka manœuvre baninga musupe bazuba ke koteka kozwa ka mbongo. Merci maman Alpha. Merci papa. À 20 heures. Nalingai na zawa nini me dala. Mbote mama. Mbote papa. Comment on nani? Comment la mama Philo? Mama Philo, bonga mabelo ta so caméra. Ah tozali wapi? Ah tozala maya ndunda. Maya ndunda Segoma. Na hutia Segoma. Ah osala nini? Bon na yeko lokota mapa ya bangulu. Olobi? Na yeko lokota mapa bangulu. Mapa ya bangulu? Omela oyo mo titela ndako. Te, oyo za mapa obeba. Topesa ngo bangulu basoso ba mabata. Oza ferme? Naza ferme. Siko lorsque ngulu azolia ngo elukela ngulu ba problème te. Te nyama za nyama. Eloko nyama zolia mutu akolia muti. Eza bongo. Ngala kama kuto biko bokela no bambisi na kata liziba. Topesa ngo pela bambisi. Na etant topesa bambisi to sopi bangulu bazoli ba mabata bazolia, basoso bazolia. En tout cas sunga biso makasi vraiment. Mais ngala biki basela la sonde de blé. Te to sela la sonde de blé. Sonde de blé za lokwa fufu te. Eza lokwa mama lambi biloko olukeli yango fufu. Eza bongo. Donc sonde de blé lokwa la fufu. Mapa o eza lokwa leti ba poisson ba sauce pa la bango. Eza bongo. Eza bongo. Kande biso bato lia ka de bango balela. So to tia sonde de blé pamba evimbisa bango te mapa sikoyo evimbisa bango makasi. Ah mapa yesa nyama munene. Yesa nyama munene. Colégation de blé. Colégation de blé, sonde de blé ça va la vitamine makasi te. Oh, ya solo. Mapa nde eza na mwa protéine bien to tala mwa bilo mutu mwa masango, mwa bandunda, aizo pesa bango ka bien. Alors, yo zali mona mwasi. Obota wa maman? Naza maman 9 enfants. 9 enfants. Maman sikoyo tali caméra bien. Pesa conseil na bilenge basi oyo yo lelo pona zwakanyaka esengeli na ya teka nzoto. Ete kozali maman conseil no pesa na ba basi na cadre ya article 15. Bon, basi na ngala zo kana bana biso basi balinki lelo. En tout cas ki lelo ezobebisa bango. Otala mwasi azoteka ka nzoto boye sanke mobala benga yi. Kotambola na soutien pamba, kotambola na sikrista pamba biso kala tozaki ba soutien ba sikrista wana olati liputa otiango na se. Soutien olati yango na se otiela mbali kolo mais bana biso lelo ki lelo eleki bango mingi. Donc ezopesa biso pasi pona ngai naloba ngo ke en tout cas mukonza mboka fallait azwa décision pona ba jeune fille ya lelo. Ya solo wana? Ya solo. Okuti jeune fille na nzela alati soutien yo soda kate soutien on a tike mutaka. Oh maman otike la bongo. Posa otambola mutaka la. Amona na bongo. Eza bongo. Batu bamona. Eza bongo. Asunga population ba mondi population. Bongo. Eza bon parce que bali ko pesa nzoto respecter. Ce qu'on est nga alati bo lati pantalon. Mais la lati bien. Est-ce que na nzela otala ngamba mi bale? Otala ngate pour la lati bien. Mais bana biso lelo otia bango misu bando tsaki bango misu posa olongoleza te pour la nous otala elate li wa lati. Nyo se dessiner. Nyo se dessiner. Yo to zo be dessiner donc libumu nyo so libanda mabele posa za libanda.
Donc en tout cas eloko wana ezopesa même biso voir ba maman passe na mutema. Gouvernement fallait azula biso solution pour la likambo etali ba jeune fille. Na cadre de ce article 15 basi baluka nini o bakosaba bana kimia. Baluka mbongo na ndenge ya respect kotia mesa na balabala soit koteka tandunda to mona ba mebele ba jeune fille ba oteka mai bazoteka ndunda pour la ni pour ba milukela. Batika kotambola tambola kotiaka banzoto na bango anje mibali basakanela bango eloko wana yango te. Ko biso makambo te na ko semi makambo te bino nde bozana botambola na kinduma na poche botambola na bazemi na poche. Iso Bino mibali ko kinduma na poche. Na bazemi na poche. Ngane musala ti. Yo ye musala parce que oye ko luka ozana raisonnement. Mais mingi ba ebeloko wana te. Lelo so apesi moi 600 francs, le ba pesi 100 francs, le blango abendi na sanzete. Tout le monde a un na sanzete. Abendi na sanzete, bien abendi na samatiti. Tout le monde a un oh maman ya solo. Papa, tout ala na balabala tout le monde a ka. Na sala pe jardin. Tout le monde a nyonso eleka na ba coin. Na ba sanzete. Oh. Mo zo tambola na nzela donc mutema fo esuko po solo parce que c'est na lobi osutuka ka garçon aza kuluna ayeko karengai. Na tsuki saka bongo. OK, merci maman, le message est passé. Merci. Amo ça le kumba bala na mbongo. Merci beaucoup. Papa balanga maman 9 enfants. Baloko tinga na 6h, baba linga na 12h. Voilà. 9 enfants, 14 coco. 14 coco. Comment ça? On a constaté franchement vérité. 14 coco. Bamsou bana bazemi. Hey! Merci beaucoup. Merci. Ndeko. Oui, mbote. Comment on a? Te comment on a grâce. Ah osani ndeko grâce. Te oza mama pa bangulu. Oliango. Te oliango za to oliango. Oliango. Jamais. Ya blo bangulu, jamais lo nyama ko oliango ta oliango. Olo nango. Te kolona te otoko pesa ba nyama na ferme. Ah oui, posa ferme hein. Ouais. Luka alar na yo. Oui, na luka mbona ngai. Qu'est-ce qui peut kelone pour ça yo o luka mbongo? Ah. Pona tali na via lelo to mené donc na tali ga sona bila luka compagnie. Donc, il y a des gens qui sont là. On va parler. Il y a des habité, mais on a des commandes. C'est un mot boy. On a géré. Et puis, c'est un mot qui. Aujourd'hui, on va faire mais le repère ça on va niama. Oui, on peut s'en va niama. Netini. Maman pas maman pas fouti. On demande bali ango repère ça. Bangulu. Vous avez la bangulu. Oui, bangulu ah. Yé sabiso, ngulu abotaka nini. Ah. Donc, abotaka bana combien si je peux vous dire. Oui, ça dépend. Monsieur Souma pas robé taper 10. Super 8, donc ça dépend. Moi ngulu teka na combien? Moi ngulu donc il y a 3 mois tout banolo roba $50 $60 donc bon. Donc li pa o pe sa bangulu, o pe sa pe ba soso. Ndeko grâce aux jeunes garçons. Alors ebele ba jeune oyo lelo ba osala ba kuluna, ba oyiba, ba osala ba kamoya ba n'importe quoi. Et te ozali moko e ba imboka oza ko luka conseil ngo pesa ba jeune garçon. Ah. Donc conseil un peu c'est que ba jeune yo alors ngai donc ba bundaka ba luka. Bazo atoma mukedo ba tsiko simba machete ko kata muninga kia de brazuma mukena pa sunga libota na yo kutela o katie. Longole lo boko donc zuiga oyo zaki nango besoin donc bongo ya mabe. Ya mabe hein? Oui, eza mabe. Batika kuluna. Et batika ndeka kuluna. Apota la cop. Oui, baluka ndeka cop donc ba constater de dire donc net nga boulot nga ya volant. Mais na minicho voler na ote maintenant constater na boulot ferme. O zape balar na yo. Na zape weekend nga pina tsana poche. Takuta kuluna la raté. Ah, te idana vraiment la nga route donc na pas ça ngote. Merci beaucoup Ndeko Grâce. OK, merci. Bangulu balia pe. Bangulu. Mbote papa comment on nani? Comment on a papa César? Papa César, César nan. César Ntsangu. César Ntsangu Mukongo. Na Mukongo. Nakuta ba Kongo mingi toze belé ya koleka bayaka. Vraiment. Bonne santé. Santé kitoko, bino su kitoko. Te na ngola nzambe kimia pende zali. Papa César Ntsangu. Na pa na yo na moni yo zoteka ba biloko ebele expliquer biso nanu. Ozoteka biloko ba nini awo? Toteka biloko ba ngulu, ba soso, mabata na ba mbisa mai. Na ba mbisa mai. Sika ba masiba mai. Ah, ozoteka biloko ebele hein? Toteka biloko ebele. Na direct pe zali wana pona bangulu pe kolia na bango. Alors, expliquez biso. Biloko ya bangulu comment na onini? Biloko bangulu ezali étape par étape, son de blé ezali, masango ezali, pâte ezali, nano son d'arachide ezali.
na pellet ezali. Bongo ya mbisi. Ya mbisi ezali nano yo tozana nino na dresh ezali na son de bleu. Bongo ya nyama mususu ezali ya basoso. Basoso balima to na ngo masangu ezali nano yo maïs jaune, son jaune na son blanche. Esuki wana. Sango esuki wana. Soyi mutali yango abecha otala ma poisson mabe. Bon, en tout cas mutakoli yango te suppose bile ba nino ya bwele kaka. Na romeka. Ah moi meka te ya bwele. Yaka pola bibole uniquement. Bwele kaka uniquement. Siko batu oyo bazolesa bangulu ba mapa. Na oyo azolesa bangulu ba son de blé. Nani oyo azobokola nyama na ye na malamu. Bon, na mutu azolesa mapa eza ça dépend bangulu. Bangulu mso amesana avant bilei na bango ezala kitoko botia mapa. Ba mso mona sans mapa donc boko tia na son de blé na masango bakolia ndenge bango balingeli. Donc mutu na mutu azana ndenge azo kolesa ibwele na ye. Bongo soso sokale mapa. Bembisi ya mai soko bagele mapa na biloko zoteka nini o mutu ko bwaka malamu. Bon, mapa pe okobwaka la mbisi ya mai. Mais de préférence ko bwaka mingi ezali na yo dresh. Po dresh ezani ngwana ko bimisa bankusu, baza ko lia pe na bankusu na mbala mongo eza ko servir bango. Ah, dresh ko bwaka yango epolaka. Poli après baza ko bwaka bankusu na bazo bima bazo lia na yo dresh bazo lia pe na bankusu na bazo lia wana ba tilapia. Mbisi alia nkusu. Alia nkusu makasi. Aya ya posa ko sanza ye basale ni ngwana zaka ndenga soso pe alia nkusu, li batape alia nkusu, mbisi ya mai pe ndenga alia na ba larve wana. Ah, toliaka okusu ntunga nkele zongola ye kuna nzoka bania moto na koboma nzoto na maboke kuna zo kolia kinkole baliaka nkusu. Baliaka pe nkusu. Baliaka kakate. Baliaka kakate. Tako ko chate. Mais na oka pe lisalo moko biso vali mi na njili. Soki muta kufi na mai omona o bambisi balieye. Est-ce que mbisi baliaka mutu? Bon, en tout cas ndenge toyokela kaka po tango bakene tswaka après 3 jours au moins toboki na libumu toboki donc bon c'est que bambisi ba profitera donc olia no bantra wana na muto na kufi o mbisi balieye moi te bambisi balia ka bakota na libumu to sola na le papa César na kutali ba ndeko mususu kuna ba lobby bango ba préférant na bango kozwa mapa futi po bino bozoteka biloko yo na talo makasi bozali cher ya ba komo ko kima na ba ko somba ba biloko yo. Bon, en tout cas, fouti eza eloko mususu. Tandis que masango eza eloko mususu, masango otokene ko somba na usine. Fouti ba twaka donc camion ya kotika kaka donc ba somika ni wana na vrac. Omoni que c'est différent par rapport na biso. Mwana mundela bwaki mais biso masango tokene somba limité ko somba. Mais eza cher ko lega mapa wana. Cher ko lega mapa. Mapa ba somba saki na 8000. Mais biso sinano yo saka no ya masango totika na 35 40 000. Vous avez une différence place ali. Il y en a où il y a de préférence à tiana no mapa que à tiana no nani son de nani yo masango. Mapa là c'est na maya sangi na dresh a bois ki bango ali si bango bani ko lesa bango. Papa César. Toyo kiyo na bokebe sali malamu mais sunga pe biso population congolaise surtout mingi na bano yo boti ba otala biso. Na cadre article 15 ba jeune o bali ko lukate. Oba ko botola ka batu biloko ba ko kala ka batu na butu ko boma ko zokisa ko bunda kuluna baliko ekola misala te okoki ko bala bango nini exemple ni ba ekola na papa César to ba ekola nini en tout cas pour na conseil bato baza ko sala kuluna wana donc ça musala te donc ba luka ba se forcer ba luka na métier bato ko baza ko teka ba mai baza ko se retrouver misala ezali ben la kisa sawa donc suki a luki musala même ata ba jardinage a ko sala a vivre bien donc musala kuluna wana eza kitoko pona kitoko te pona ba jeune baza ko sala musala mo ya makambo le beza kitoko eza kitoko te pona ba jeune ndenge bazosala makambo na lokolo ba botoli mutu bazwa mbongo te baso ba botoli bazwa mbongo mais mbongo eza na impact te olobi mbongo eza na impact te baza kozwa eza masumu bazo mema masumu. Ah OK, merci beaucoup, le message est passé vraiment. Mbote mama kombo na yo nani awa tozali wapi? Mbote papa kombo na ngai mama Pélagie. Mama Pélagie. Pélagie nani? Pélagie Lubula. Lubula. Awa tozala sekoma na site ya ba marchère. Awa musala na biso eza bilanga na kobokola. Yo salaka nini? Nga awa nateka biloko bangulu. Olobi? Awa nateka biloko bangulu. Balima o bangulu baliaka, fumer o pe bat bachaka na bilanga. Biloko bangulu leti nini oyo teka kawa?
neti awa naza na drèche à part drèche yango tant ozwi drèche osangisi na son de blé na son de maïs obeta ngo pâte ozwi na pâte à farine so be pâte à farine eza na ngote osali ka mélange donc bangulu ba kolia bien osango be mikate osa mikate dosango mikate ndeni so be ti pâte à farine siko pâte à farine ba farine oyo déjà eza jeté hein ba farine ebe bara déjà na boulangerie tant obimi déjà libanda soko lingole sango bangulu po bangulu ba kende bien otie na mai otiango na mai comme lokola milk comme le roi milk le juste ko mai wana osangisi drèche osangisi ba son de blé ba lima wana otiango mélange ale obwakeli bangulu voilà so ngula aliango kitoko makasi akoma munene kitoko lo yo oseki po anini ona seki na ngai bongo tozo sola na kanga kanda te pona seka po masolo eke bien ola kamo na biki obedi ona tudi tasu ngulu pa koma kitoko lo yo na munene lo yo ngulu ovimba ngulu secret ya ngulu po amata po anuki akola malamu ezaka kolia tant ozolesa ngulu na yo bien ngulu wana akoevolue pe bien na tongo ndenge yo muto liaka ngulu alie na pokwa pe otiele biloko na ye propriété pesa makasi na kati ya chambre na ye na tongo sokoli olongoli salite nyonso wana mai na bango pe akomela o changer balie na pokwa olongoli nyonso wana po oya subeli akolia ngo lisuti donc faut tia susu mai ya sika akomela na bilei oyo salisu na pokwa wana lorsque bike ngulu il faut liaka mingi na raisonner baba ke mso amoni muta oh munena oh so asemi ko lelo ko la ngulu apparemment ngulu aliaka mingi oui ngulu bena liaka ngulu aliaka donc po boko la ngulu toloba kana ba client faut ça na volonté pour ça nyama moko aza na dépense makasi oko pesa mwana explication na tongo ke mbonga mikate ezate mais ngulu opesa explication te na nini mais tango ba notia makele tango aza na nzala aliete o sutuka bando kota suko na mire abando buka bon olinga te ngula buka mire il faut bongisa faut biloko ezala yango esenga ke na tongo alie azana ye calme pokwa pe koki alie ezanga batu muso aboko la bangulu na kasa mapango pai bavani mais ngulu so azana nzala bolala te bolala te makelele alors siko ozana ba voisin ba osepela makelele ba yoka omoni donc ngulu azanya mamo za dépense ngulu azanya mamo za dépense na kaya ba mbisi polo ko boko la mbisi est-ce qu'il est possible mutu alobi na sa temo liziba na ngana kati ya lopango na boko la mbisi au moins ezali bon na kati ya lopango ndeza mwa pasi neti a ndeto za na terrain ya bilanga eza ngo problème te na lopango ya pasi pona nini bon condition oyo ozo vivre nango kunda na condition oyo eza na kati ya ba jardin boye eza différent mbisi alinga ko za esika nini bon ndeto mona mbisi batiaka ye mingi osali etant na fo na mabele moko eza mabele moko elemba bon moi potopoto eza azokota na potopoto ndeka tomona ba client ntango bayaka kosomba biloko oyo ezaki ya mbisi ndeka balobaka ozwi biloko ya mbisi biloko ozobwaka na kati ya mai ate koti na potopoto mbisi ye moko ayebi ndenge nini akolela ngo na kati ya mai mais soki ozwi ke o nabokola ngo na kati ya lupango esimba te nani mpe namona te yo domona non namona te nomona te na lupango namona te lobaka na ba ferme alors mama Pélagie yo ozali mama eskisenga na motuna ozali mama te oui mère de deux enfants mère de deux enfants bakoli bazokende malé ok mama Pélagie eteke mama oyo aboti déjà bana conseil nini okoki kopesa na bana basi surtout mingi na bana basi o lelo baza ko vivre na kindumba na kibon taba po azwa mbongo ba koma na mature il faut mobala azwa ta 17 personnes na comme na maturité bi na rosa bote na luka mbongo conseil ko pesa basi o ba otala osiko bon po na ngai conseil ngala ko yiko pesa bana basi ya lelo ya liboso ba lukelo nganzambe olobi conseil na ngana ko yiko pesa ya liboso fo ko lukana le nganzambe pourtant a mwana mwasi azo sambela etamboli na ye na nzela koyoka mate ya ba conseil na kati église a otambola malamu akozana vi ya loyenge te apa ko sambela kotanga classe
soki atangi te aluka moyen koyekola mosala. Aluka moyen ya koyekola mosala. Ata kindumba te kindumba te kindumba eza métier te. Kindumba eza métier te. Ayekola mosala couture eza nango asali couture na ye ou soit ami kotisi na ye na commerce. Ou bien abi kotisi na ba kulu na ba bato ba moto na butu. Non, te bongo te yaya. Bongo te wana eza vite. Wana ozo comme ça vie na yo mukuse. Donc moi si yeba ngo oluka ninga ko tiasa ina mutu. Ninga osali ni? Ninga ko tiasa ina mutu pona oluka. Atamanga teka. Atamanga. Ataka mabele. Nyonso epesa ambo. Nyonso epesa ambo. Ah. Ba osko ba teka nzoto ba simbi yango Ah, wana bako regretaka un jour. Oui, bako regretaka un jour. Wana eza métier te. Eza métier te. Merci beaucoup, moi Pélagie, le message est passé. Merci. Merci pour laquelle Belé a biso na descente na biso okitaki na Sekomaf. Tu as vu que Sekomaf tali bon en deal, tu bien en deal brasserie zali banjela eux même pena ba anjela Belé. Alors bon la biso na bokebino surtout pour la première fois bon s'abonner, bon partager, ça la bon plaisir parce que naza kondimisa mamutu surtout azu ezali bongo par na ye ya conseil pe asali sur la découverte par rapport ba bilei o bangulu bambisi ba babata bazali kolia. En tout cas, comme la souka, merci Nayo Aristote Ndongala Ndombele na sima ya caméra. Bye. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo mon ami. Société God Aid et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salamina misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oye kokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur appliquant des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.